Mbote na bino ezawa bino a maman Henriette Kilungu Chembo TV na temi susu na pesa bino mbote on a koti te a découvrir na maman Henriette a kota ami abonné et pas Henriette Kilungu Chembo TV kende na YouTube nango okutanga kende na TikTok nango okutanga mi abonné au like lelo nazaka na lisolo moko eza lisolo moko maman ba betaki à partir ya Amérique sone sepelisa kinga pe na sekaki mingi. Bande ko mama mwasa alobi ya mwasa na mama aza mama plutôt nazo pesa na kolakisa bino ye ndenge pa kobeta lisolo na ye alobi ndenge tozwa kana bana na poto awa baya mwasi pofunga mato bien alobi ndenge tozwa kana poto awa na bana na biso baya mwasi tozo ya soki tozane tina bande tokuta na bandeko congolais ndenge tozana bité ndenge tokutanaka na communauté na bandeko ba congolaise. Tant que je coûte na bandeko congolaise baya mwasi to benga naka ba tantine tozo benga na ketoza ba tantine na fana nkotoyo ande nazo mwa ba kusena milali la pona beta lisolo na bien tozo kuta na ba tantine na ba noko baya mobali siko tant to kuta na kana ba tantine na ba noko bana na bango to benga bango soki to oh pesa kaze no mai pesa leki no mai. Neti souhaite okutene na ba noko ba mama leki tozaka na ba congolaise mususu oh mama leki ya kopesa mama leki mbotete ya kopesa mama kulutu mbotete na bana mususu etika ka bango na mutuke ndenge to benga bango ba mama leki ndenge to benga ka bango ba mama kulutu eza lokola toza peza bandeko ya solo mama leki leki ya mama papa leki leki ya papa sikoyo moye alobi ke bana bazotula na poto soko mwana lingo bala moye akende ko bala olia bala ndeko ne congolaise atiki ndeko ne congolaise azokende ko bala ekolo mususu alobi na ko bala wana te pona aza ndeko na ngai congolaise aza kazene aza cousine na ngai nde mama na alobi ke toza pe ba cousine ya solo te toza pe mama leki ya solo te. Toyebisaka bana biso to sala mo vérité que biso to benga na kande wana eza par respect ndenge to uta na mboka tozo benga na tata mwasi pesa mama leki mbote pesa ba cousine no mbote pesa ba cousine no mai bango ezotikela bana poto na mutuke baza ba vrai cousine na bango baza ba vrai tonton na bango baza ba vrai papa leki na bango yango nde moye bana babana abima ki ndoko bana na famille to benga na ka oh pesa ya mbote pesa cousine mbote pesa mama leki mbote ezali te moye babala na ezate ndelo bike c'est pourquoi bana na biso bazotula na poto pota mususu mwana voisin wana ya congolais alinga ko bala ye atiki ye akeko bala ekolo mususu po alobike azali voisin azali cousine na ngai azali papa leki na ngai toza bandeko moye to bala ezate ndalobike toza bandeko te. Tout ça dans des côtés, il faut tout l'accès bana kendo ko bala na famille wana. Ata za voisin, bobenga na kane congolais na net bala bazoka sala mutu kaza cousine ya solo, papa le ka solo, kende ko bala na famille wana. Yango nde sikonga na koloba mingi te na pesi bino malobe pa mama wana za na kati Amerique boyo kandenga azobeta lisolo yango bala bakomi ko boya ko bala na communauté congolaise to benga na kaba tonto to benga na kaba yaya baleki bango na mutu ezotike ya bango lokola baza penza famille ya solo bakoki ko bala na te yango bazoki le bala iska mususu yango nde bana bazotula na poto oke na tiki bino toleka lisolo ya mama wana yango wana bolanda mama kota beti biso lisolo na yo oyo bana bazo confondre ke yaya tonton cousine o nese azande kona ya solo nzoka ndito zaso ndeko ya solo te to yande kokuta na poto to benga na kandika par respect mama kota. Bon maman surtout na papa nga kombo na nga maman Chantal navandaka en États-Unis ça fait un peu longtemps on a plus de 28 ans je crois. Bon j'ai mon fils qui a 27 ans et j'ai l'autre qui a 25 ans. Bon na boti basité mais na kota ba yaya na nga na Kinshasa naza na bana basi ebele o pe nazo balisa. Bon soki nga lelo na sali video na sali yango eza pona eza kolekela ngai surtout pona biso ba parents
introduire bana ke oyo mama boye, mama Lisa, oyo mama Marie, oyo mama Suzy, oyo papa benga e papa, oyo noko benga e anko, benga e papa. Non. Siko bana bakoli bakomo banga na kutu, komeka kolukata que c'est ma cousine. Donc bana nani so bazo benga na ba cousine. Bakenda ba école moko tout ça là. Bon, le problème est que bana na kati ya États-Unis awa ya basi bazako tula. Bazako tula bazo tanga ba classe na bango au moins moi nazani na college azana université. Mais mutu moko azo tcheta unité siko bano ya biso ba africain bazoko banga that's my cousin nga tant que de ba parents tout tika ko yebisa bana ke bana na baza ba cousin na bango il faut tout tika ko lo bat kambwana baza ba cousin na bango te ngai na yebisa mbana ngabi ngai na bango to za ba camarade to kutanya na kati États-Unis ozoyoka ngana tata la bango to za ndekote ngana mama la bango to za ndekote to benga na ka assistant brother here bongo bino jipe makamao ekoti bana bazo banga tako kino senga libala kuna ali bana ope abasi baza ko tula bon bana biso mibale bazo kino bala ba fille américaine tout ça là je ne disconviens pas ngana na problème te moi nga kino bana tribaliste te mais ezako bangi sa bango moi na ngamba lobi is my cousin aza cousin na ngai aza cousine na ngai na cousine lo mkoloni ngana yebisa ko ngai mana vila ngana yebisa ko moi na ka cousine na yo nous la bosola na ba combo entre bino ba américain bozala ba ni na bino na kata ba website na bozala kata ba ni na bino bosola na kata ba Instagram, Facebook, YouTube, I don't know, all this bunch of stuff bosola na kata ngai na sina ya yebiso oyo benga e papa oui est-ce que na yebisa ki aza papa ndeko papa na yo biso atozana biso bandeko teki ndeko eza oya ki congolais ensemble na bazairoise mais il faut to meka ko former bana na biso to meka ko yebisa bango ba vérité toza bandeko te bakoki pe ko ya ko bala famille on ekoki ke no bala ngape na koki ke no bala kuda ozo comprendre ngo il faut boyebisa bana makambo wana bien. C'est tout ce que je voulais dire à propos de ça. C'est tout. Ngai lako eza ko tracasser ngai yango wana ba misusu bazo botama mike bazo mbenga ba cousine mwana vani na ndako azo tulela yo ata mutu moko azo ya kobala ite mais mayela mutu wa somo au moins pe mwana kende musala zonga kende musala mwana azo beta ba 30 ans azo kende ba 35 ans na la balité ba cour de grand o ba yaka liboso ba cour de grand o ba yaka liboso baza ti lelo miso bazo ko tula unless peut-être aux en kata groupe de prière mon na kata église. Moi frère moi mona yo ameka moi ko cha abala na babilo kwa ndengo mais kaka boy nga moni mingi bazotula ata ba église pe au moins ba mariage ngo ezovanda misupe ezovanda te nga quand même na vendu presque 25 ans de mariage na ngai 25 ans de mariage ezaka 25 ans de mariage na ngai nazana nga na marié mais de kamkara nazo senga ba mama il faut botia moi nini bobenga ngo nini na nini sense senses na kata mitwa ba na biso nga ba na loba na bango na koma mikolo na vandisi bango na oyebisa omoni mama boy na yo baso bengi mama mais akande ko na ngate azala bande ko na bon bango tout na bolele bakufisi ya to nini mais ndeni mona na ke makambo za kwa famille bato kwa famille nyoso baye bazanga bi eza matanga mutu nyoso akoko ya kopesa mutu pole ezate soki na pesi yo kombo mama oyo ki azali ya nanga ke toza ne famille toza famille te soko olingi okende kobala kuna na kati ya famille wana yebisa biso nga na papa to ozwana tokoki kobalisa oyo na kati ya famille wana tokoki kopona mwasi kuna bandeko na bino bazotula awa trop ça ne va pas non bon bamama likamka na nga na lobango wana ngala mona mama moko boye ta ya na TV aloba mo likambo ata na YouTube ataka na ndako boye ndenga na zwina na ngana kata ndako ngala na mona na ngate ngala na mona te pe na yoka na ngate peut-être c'est salama mais je sais pas mais yango wana ngana zoloba na yeko loba likambo
bato batambusaka ba TV partout au monde. Bozana kata ba YouTube soki ba nini. Muto akomona azali na asepeli na la liloba makambo nga na lobi. Okoki ozwa yango o développer yango, OK? O tchango en public toyoka ba mama ba olobani. Aya, bye bye, love you guys, OK? Mbote na banzi boyoki ndenge mama beti lisolo na e bolobi nini botia commentaire est-ce que oyo mama ya Amerika beti lisolo ezalaka eyaka pe air moko est-ce que eza ya solo mengai na moni ke eza ya solo bino bolobi nini botia commentaire boyoki ndenge mama na lobi na suki wana bokotokoto bomi abonné pa Henri Kilungu Shembo TV masolo ezawa masolo akolamba ezali ba vraie histoire ezali mate ya pete zali o azala mate ya koyoka yoko na mi abonné na chaîne nanga akota ami abonné et pas Henri Kilungu Shembo TV. OK, nazana mingi ta koloba nasuki wana ngape na bimi mwa moke na beta dinette nanga potozana mwa moi. OK, see you, bye.